Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala. Bienvenue na ba onyonso et asika kande tolobaka na bino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne biso ya Inès NM officielle. En tout cas, balandi nyonso ya Inès NM officiel soki ezamba la liboso esalemi que non boya kokota na chaîne na biso kande tokendaka nango na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Bandeko nanga lelo oyo chez Inès NM officiel toyeli bino makambo kande boyebi makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire. Toye na makambo awa ya Belvi Kandi, poutine de l'écriture la patrona. Lelo toye kolobela makambo na ye po tomoni ke non trop c'est trop. Eza ba dossier mosusu oui bien sûr to revanda nango kimia mais eza pe na makambo mosusu oyo penza eko senga kaka toya o bakisa mo en plus na biso po ba makambo ndenge tokomi komoni lango ekomi kokendele pe eza lisusu normal te. Toyebi biso nyonso Vini, tonton Vini, oto bengaka tonton Vini. C'est bien, oui bien sûr toyebi abandeki ko jouer na ba groupe moko kaka bako bengisa ye mais ebela batu batikala koyeba ete. Moi personnellement, je dois être honnête avec vous. Ngana lingana nga makambo kokosa te. Na lingaso na osala analyse na kosa kasi na titre mais na ya kokosa na ba analyse na ngate. Koyeba Vini Maluda ngana yebi ye epa ya Belvi Kandi. Nde bisika ngana ye koyebela Vini. Nde place penza na koma ki koyebela Vini. Alors, biso monko to monaki epa ya Belvi Vini abandaki ko jouer. Epa ya Belvi Vini a komaki presque na chaque film ya Belvi au mona Vini azo jouer. Moi je me rappelle même un jour mobile nanga bando yebisanga lobi Vini aza penza na talent neti ba Ada Ilunga, neti ba tonton Bobo Manoka, neti ba tonton Gesho, ba tonton Pierrot o bakoki ko s'adapter na ba rôle nyonso. Soki mutu mbongo, pasteur moko, ya moibi, aventurier moko boy, donc tout va s'adaptaka. Mais ce n'était pas le cas avec tonton Vini. Ye ezalaka kaka ba rôle moko ya mutu azana mbongo te. Ya mutu moko ya pasi nde ba rôle ebandaki ko simba ye. Na yebisa kutu mobile nanga na lobi te. Comme azo jouer kepa ya Bella kokotisa ye masolo. Et c'est vrai, tu ko mona ye na ba film. Ba film oyo ya suka avant bima avant longwa toye komona quand même moi talent na ye yaki ko mata akomaki ko s'adapter na moi quelques films au mona ta mo ba parole moko boy songolo pakata quand même azo répondre ke ndenge azalaki na ebandeli. Toye komona biso nyonso Vini ayaki ko fungola chaîne na ye ya YouTube, ce qui est aussi normal. Parce que ndenge toza boy mutu na mutu aza toujours et encore na besoin évolution. Eza na mutu moko te oyo ako préférer ka atikala kasima batu nyonso bazo avancer kazate. Mutu nyonso normalement azalaka toujours na besoin akende pe musika. Ce qui est normal. To mona biso nyonso tonton Vini de son côté azalaki pe na posa akende liboso ye ko fungola chaîne na ye ya YouTube. Tango ye ko fungola chaîne na ye akomaki koyamba batu. Ce qui n'est pas mal. Ayambaki batou. Tonton Vini à part ko jouer na Bellar, na ba chaîne mosusu pe bakomaki ko bengisa ye azo kendaka ko jouer. Kuna place akendaka ko jouer akotanaka pe na ba acteur mosusu oyo lelo bakoma na bango basololaka, basala connaissance na bango, bakomi ko travailler pe ensemble, ce qui est normal. Tango ayaki ko fongola chaîne, tomonaki ayaki ko yamba Mama Teresia oya SB. Tango ayeko yamba Mama Teresa tomona pe émission wana batu batala yango ebele.
Ba vidéo batu batalaka ezalaka recommandation ya yeboko YouTube. Ezalaka te ke no batu kingani nde bazo tala la plupart à moins que quand ndenge tozali boye na ba neti ba belle vie quand toyebi déjà ke soki film ezali kuna famille bota batalaka. Bakovanda penza bazo tala. Batu neti ba biso o tozana ba chaîne mingi ezalaka YouTube yemoko asala recommandation. Alors ye ayaki koyamba Mama Teresia na plateau na ye. Tango ayaki koyamba ba message ka ndenge ba fan nyonso batindelaka ba comédien message. Tomona ki grâce Luzolo akendaki ko jouer na SB. Ba message yaki mais grâce Luzolo était clair. Alobi tindenge na kendaki ko jouer na SB. Mama Belvi, Mama Dinana, Mama Irsil Pechanga bango nyonso bayebaki. Naza nanga acteur oya koki ko jouer bisika nyonso, s'il vous plaît bo tenir nga rigueur te. Trop simple. Bato bayaki ko commenter ko sala ba commentaire na bango na vidéo oyo ya Teresia bato famille libota o tonton Vini biso toboy c'est qui est normal ba komelaka ba comédien nyonso. Bato pe ya baba kuku soki mutu ya bakuk akie na famille libota ba komelaka ye c'est qui est normal. Mais soki comédien ozangi maîtrise okoya ko bebisa réputation na yo okoya ko bebisa pe musala na yo. Yango wana ye Vini de son côté alzanga maturité au lieu oyaka ko répondre que bandeko nanga ya famille libota bandeko nanga ya baba kuku makambo ndenge eza boye ezake nga naza nanga acteur oyo nakoki ko jouer bisika nyonso na ko jouer nanga bisika nyonso nga naza te ke non naza kaka muto famille libota te nakoki ko jouer nanga bisika nyonso mais maison mère nanga ezalaka nde famille libota po kuna nde nazwi ba expérience ebele. Priorité soki naza na film moko boye songolo paka telefone akende ko jouer soki epa ya Belard naza na film te naza na rôle te naza na tableau te wana nakoki ko kende mais soki na epa ya Belard naza na tableau moyen akende eza te. Trop simple. Osali message ka ya simple. Mais siko ye akomi ko sala ba mama na ba tapage. Amata akita tina kokende kokomela ye que apesi belle vie 2 ans ami tubela ou sinon nzamba ko exposer ye Vini zwana nukiti ya kovanda yo zanani yo komi nzambe oyo kobando katela bato ba 2 ans ozanani pona ko ya ko katela bato ba 2 ans ata kutu 2 mois ya pamba yo zanani bomoni dans la vie babundaka to babundisaka mutu oyo asalela boyo bolamu te obundisaka ye te soki olingi obundisa mutu wana nzambe ye moko akoya kotia justice na vie ya mutu wana. C'est comme ça. Belle vie wana ata soki asunga yo na bambongo te mais soki lelo o mokilo ye koyeba Vini Maluda c'est grâce aussi à cette femme Zamba utilisa ye pour que lelo oyo kombo na yo elobama. Soki nzamba lola atikala ko utiliser Belle vie candidate mais na minute oyo toyebi te soki tolingaki toyeba yo Vini. Oui bien sûr nzamba za souverain alingaki utiliser mutu mosusu mais na minute oyo c'était Belle vie o nzamba utilisa. Alors moi si wana asalela yo bolamu sur bolamu o nyonso Belle vie kandi asalela yo soki yo Vini ndenge oza boye okolinga oya kosala ba na Belle vie otianga pe na tie yo ndo okoyeba nzamba akosila na nde na yo. Akomaki message na ye tomonika message wana ake ko effacer yango ye moko ekomi o ezanga te ezana mutu moko azo utiliser compte nanga ya TikTok ezanga mutu na utiliser compte nanga ya TikTok te papa zala mobali zala neti ba gesho zala neti ba Dacosta zala neti ba Pierrot Ndombasi tomonaki Dacosta swanaki na Mams na Sila baswanaki Dacosta mema makambo na réseaux sociaux, il avait ses droits et ses raisons. Si la bengisa ye babongisa pourquoi? Parce que muto asala ye mabe ezalaki Sila. Mais na kana yo Belle vie atikala kosala yo mabete. Yo suwe na yo zalaki nde ozala acteur principal na ba film yango wana lelo oyo ozui monopole wana ya kolinga koya kolobela Belle vie mabe. Belle vie ayebisaki yo ouvertement que awa okoki kozala acteur principal te chaque film eyaka na ba rôle na bango. Donc na film oyo akoki kozala acteur principal la film kuna oyo akoki kozala acteur principal c'est comme ça. Okoki kozala acteur principal te
Yo nani? Et puis pour ton information, na ba film oh yo lobby que non et pas ya Bellevue comment ba film Bellevue comment que yemoko là c'est faux et archi faux oza lokuta. Oza peza lokuta. Tomona biso nyonso film avonete. Ye muto apesa ki idée. Bellevue na ba makam nyonso muto akomaki très bien vonete. Tomona ki film ya Nada Store. Ye wana Bellevue akomaki ezaki film na ye. Batu nyonso bakindaka kuna na ba film na bango. Bellevue akomaka toujours idée ya mutu kingandi. Elle est comme ça. Ce que za idée ya yemoko akomaka yemoko idée na ye. Tika ko bebi c'est la moninga réputation. Et puis pour ton information, na o etali Bellevue ya sika ezate. O boko finga Bellevue oye koya ko ningisa mokili ezate. Et aussi crois-moi, hein, na yebisa yo ka secret moko. Bellevue aza na famille Libota. Aussi longtemps que famille Libota balingaka Bellevue, yo ata soki oye koloba makambo mabe ya ndenge nini, famille Libota ekotikala koyina Bellevue te, bako continuer toujours kolingaka Bellevue. C'est comme ça. Neti moi personnellement na lingaka Bellevue makasi. Donc ata soki oye koloba makambo ya ndenge nini ya mabe, ezala wi Bellevue asala bongo, oye na ba preuve nyonso, na lingaka mwana mwasi wana. Na koyina ete, na ina ye pona nini asalinga nini. Ngana inaka mutu soki osalinga mabe. Mais soki mutu osalinga mabe te na kotikala penza koyina yo te. Bellevue atikala kosalanga mabe te na ina ye pona nini. Parce que yo vini oye koloba. Zala mobali. Mobali aza mutu moko oya memamaka par sentiment te. Et puis, une chose à savoir, ne pense pas que tango na sali boye pona Bellevue et pas ya SB nde bakozwanga. Bango pe baza bazoba te. Et d'ailleurs, yoko toza bien famille Libota nimi yo likolo te. Famille Libota baza batu moko balingaka na bango mafinga te. Hein? Eh, papa, eza nini? Zala mobali ko kende na musala sala musala na yo, donne le meilleur de toi, c'est fini. Ba ada bango wana ba jouaka partout, ba bobo manoka bango wana partout ba jouaka. Pourquoi? Parce que ba yebi jeu d'acteur, ba yebi musala na bango. Mais yo yebi musala malunga te. Car na elongi pa obimine ti tata mokolo moko boy. Ne? Tika okosta ngana masumu ngana ningana nga kofinga batu te. Bokomi kolekisaka. Mutu asalela yo bolamu ata mbongo wa bando futa yo bando liesa ti lelo komi kokumba mutuka eza ba mbongo na yo eza ba mbongo na yo te ka Bellevue o lelo ko ya kofinga Bellevue wana sunga yo Bellevue wana futa yo Bellevue wana liesa yo atia biloko na mesa na yo olia mbongo ezo uta na poche ya Bellevue zala mutu papa dans la vie a beaucoup de surprises omoni mutu o asalela yo bolamu lelo mutu wana bawanga na kayete balobaka nzungu akala babwaka kango te ekosunga yo mosusu ata na jour moko za na feti banzungu ezangi ekosunga yo nzungu wana ata otiela ngo mwa biloko. C'est comme ça soki olingi olongwa ata lelo ozokomisa président Jérémy okosuka okosumba yaya kande baoloba okosumba papa Alain ye wana lelo akomi kofukela ma Jérémy ye wana longwa chez Bellevue akanisa kike epa ya SB ndia kokendo jouer SB pe azana bana na ye azo produire kande bokomi komona Bellevue pe azana bana na ye akomi ko produire eza pona babuzoba oyo bana na ye moko azo produire promouvoir bana na ye papa Alain ye wana na SB a joué combien de fois ye wana akangami kana Jérémy akomi boy ya Jérémy wana nyonso pona nini pona kozanga maturité na mitu na bino bozala ba mibala maturité jeu d'acteur au papa lanza nango azalaki mutu moko te akende kobanda lelo kofukela mela Jérémy lelo ye wana décor carrière na esuki wapi atikale ba publicité okosumba toza kaka awa soki oko changer te crois-moi boza mabe bino ba comédien boza penza mabe kutu na ya basi ba Cardozo bango wana ayebi ke nga nazala nga mutu te nazala nga actrice comédienne lisika nyonso bakosenga nga na kina sali nakolandaka te ke non yango wana ba commentaire balobi ni nalanda commentaire ekoliesanga c'est tout à fait normal batu na batu bakoloba toujours yo soki oza mutu ojwaka mingi na famille Libota bakomi bamoni yo na SB batu bakoloba famille Libota koloba soki ojwaka na SB bamoni yo na famille Libota batu kuna bakoloba siko yo okovandaka te ke nona bandolandela ba commentaire balobi nini na ko répondre oza na ta wana te yo osali na yo ka musala na yo osilisi c'est fini osilisi musala na yo c'est fini
oza na besoin te ke non bato baya koloba nga pe nakende korépondre. Et puis mobali arezonaka na cerveau, mobali arezonaka na miso te, ya yo mpenza ozorezonaka na miso ezaka pasi pe mawa. Yo kala te na mwasi na yo kokota miniature